doit mettre sur pied et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut des conseils. Salut et bienvenue sur Clébois Original. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. 5 minutes Nabiso Alelo Ezali version ya la musica Oyo Tokolobela dossier Oyo ya Dr Mukwege. Bozako se rappeler que Tobandaki ko bonde la Dr Mukwege. Toyebisie politique ezali kwanga na makaya bouteille. Yo tu sors directement du bloc opératoire au kotimba la mona kata danse ya politique. La politique, il faut du temps. Politique, il faut mesananango. Tozo senga na Mukwege abomba souffle na ye. Il en aura besoin. Mukwege au bandi na vitesse. Mukwege to que tous les coups sont permis na politique. Donc, maloba na yo nyoso, apparition na yo nyoso, yebaka bakolandela yango. Il faut oyeba makamuni no loba soko bimi na miso abatu. Ozali lisusu chirurgien te, ozana bloc opératoire na yo, na ba infirmière na yo, na ba anesthésiste na yo, oyo okoti na politique. Yango wana toyebisaki yo Dr Mukwege yeba esikozo tchamakolo. On déjà paiement, donc vraiment to éviter, donc vraiment tozo mona qui à venir ezali koya parce que Fachi tango ko kota parce que Fachi za politicien. Abotama na yango akola na yango. Donc ba solo so kalingo bebi so mutu na seconde. Omoni Fachi na déclaration na atangi komba mutute. Beti babiloko moko on dit babeta na politique donc Mukwege abelikiol. Ya on ebso Mukwege ce n'est que le début du commencement. La meilleure est à venir. Zala calme. Oyo kotiwa nezali politique. Donc Fachi Beton atanga ki kombo ya mutute. Donc ndenge musicien moko a loba libanga na mulili mutachi ay ezuye. Toyebite soki bato Mukwege ba fanatique Mukwege soki bazo kansa bango ka mutu ba yebi ko comprendre français soki biso toza ba analphabète ou bien ba semi analphabète toyebite mais genre oyo Mukwege azali ko lobela ezali masolo ya ba pedula na ba leza sexe eza na kati. Président de la République, donc président de la République, il peut Azazo Baer ou le baron na miso abatu boye. Donc tout, donc Congolais en a besoin à masolo anate problème il y a orientation sexuelle. Président de la République à Lobaki Ango. Mais batu oyo ya Mukwege neti biso toyebi français te. To lobarangote, to tangarangote, to comprenarangote. Donc, Mukwege, gardez souffle na yo. Vous en aurez besoin parce que les années marathon politique les années marathon. Si vous avez un zola sabino pour ba fanatique à Mukwege, ba kanga munoko, tozo la sabino chaîne moko ya télévision émission moko les kaki na une des chaînes ya télévision na kacha France Awa. Filiale à Canal Plus e-télévision, donc chaîne moko y a information continue. Bazali ko débattre na kati ya émission wana bazali ko débattre ma solo oyo ya Mukwege. Donc ce qui biso to lobby o biso tozo comprendre français te tozo comprendre makambo soki de travers soki ndenge nini. Chaîne wana eza française baza ba français. Donc, munoko na bango donc eza neti bazolo balingala ndenga na zolo balingala. Donc ba yebi makamunini
bazali koloba. Donc tozo tchela bino ango bino moko sikoyo botala pour ce biso to lobi biso tozo comprendre français te. Bino bato mokwege bo comprendre français ko le kabatunyo surtout. Et puis petit wana tortue ninja ye un jour à Rosoba il percute ye penza donc mutu mubimba donc tala haine donc likamba malamu zalaka na Congo te haine tala sikoyo général Numbi a commis libérateur na bino. Tellement haine ya Félix Antoine Tshisekedi, haine ya Baluba, haine ya IDPS, lelo général Numbi a commis libérateur. Pour bon kaka donc mutunyo surtout oyo akokende à l'encontre ya Fachi Beton azala aboma ba congolais nyoso akokoma mutu malamu. Nakanisi général Numbi azu réponse nae na kinwa ni kamitatu donc alobi aza mwasi ya solo aza penza général te donc yé na kanisi ya soki penza zala ki penza bazo tala penza ndinga basoda na kanisi kutu na grade a jida ngo komangote yo général ozolo balibanda neti mutu aliboma général abanga okongo tika ozo défendre ozo sala masolo obimi libanda pe oza koloba oza général te oza sokoro te oza civil donc na tcheli bino siko botala ona epsaki bino une chaîne française ezali kolobela masolo ya ba genre bango bati théorie ya genre boyo kabino moko et puis na kati ya émission wana na suka basalaki sondage po ba tuna batu soki bazali d'accord na masolo wana 67% ya batu bazalaki d'accord te siko boyo ka lisolo ngo soki beaucoup comprendre te que ça ma solo au biso tozali koloba parce que mukwega sala ki neti ameka magie donc bino moko bolanda donc restez connectés sur Club Original, on revient tout de suite. Pour ou contre la théorie du genre, c'est la question que nous posons ce matin, même si j'ai appris que cette question est ridicule. C'est comme je disais, est-ce qu'on est pour ou contre le ciel? Ça ne veut rien dire, puisque la théorie du genre existe. C'est en tout cas ce que dit Caroline Dehaas, qui est avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes la fondatrice d'EGAE, d'égal à égal. Vous n'êtes pas scientifique, non, votre formation. Chef d'entreprise. Oui. Et je travaille dans mon quotidien à accompagner à la fois les entreprises, les collectivités, à réaliser l'égalité entre les femmes et les hommes. D'accord, mais il n'y a pas chez vous une dimension scientifique dans vos propos, même si, comme tout à chacun... Mais je m'appuie sur les travaux des scientifiques, bien sûr. J'imagine comme mon interlocuteur d'ailleurs. Bien sûr. Tugdual Derville, délégué général de Alliance Vita. Vous non plus, vous n'êtes pas scientifique. Non, non, pas du tout. Mais je travaille aussi avec des scientifiques et avec leurs travaux, bien sûr. Bon, manifestement, c'est des travaux différents, puisque vous ne pensez pas la même chose, et c'est peut-être des scientifiques également différents. Je rappelle la thèse, la définition de la théorie du genre, c'est une thèse expliquant la construction de l'identité sexuelle à partir de facteurs non biologiques. Finalement, le mot sans doute de Simone de Beauvoir, et je vais vous donner la parole en premier, Caroline Dehaas, c'est-à-dire qu'on n'est pas femme, N-A-I-T, on le devient. C'est ça la grande thèse de Simone de Beauvoir. Regardez non pas ce sondage, cette consultation que nous avons lancée ce matin. Alors, forcément, c'est toujours un raccourci lorsqu'on pose une question. Est-ce que vous êtes pour la théorie du genre? Les gens disent à 67% contre. En fait, ils n'adhèrent pas à l'idée qu'on puisse voir le monde de cette manière-là. Siko bino moko bolandi. Ezali ba japonais te, ezali ba chinois te, ezali ba français. Donc lango yo bazolo ba wana obiso to zolo ba mokwega zolo ba kolo nango ezali ba oto totala na TV. Sikoyo makambo bazolo ba wana ezali masolo ba pedula te ou bien ba leza te eza na lien sexe te eza makambo susu. Donc sikoyo bo moni bino moko pour comprendre karake tozali na ba ndoki na Congo na biso batu balingaka Félix Antoine Tshisekedi te mais makambo to moni na seni. Donc na politique ezolakisa déjà que mutu ango a gagné. Si vous avez la bateau, vous avez 65%. Vous avez soki bakolobani yango na message nanga suna zongisi. Congolais, mutu oya koye la biso. Candidat oya koye la biso. O azui. O ba machine wana ezalaki bien te. O soki ndenge nini. Tokolanda eti na kiboba na eti na palais na ye akolia frappe.
akolia frappe ti penza sala tout la mwisi ya zaza awangane na lobaki na nga bote na zoaki na nga te parce que tolingi jeter parce que tango kaka ba masolo et ko bima Félix Antoine Tshisekedi a gagné mbala moko ba député to koti na kati ya parlement Félix Antoine Tshisekedi a eu majorité parlementaire na ye a bandi masolo a nommé premier ministre gouvernement salami Djoudja a bandi masolo to zana batang wana souté parce que Félix Antoine Tshisekedi a latisi déjà na niveau aseni que peuple lingiye makambo wana nanu esalema te makambo yo to moni na seni nanu esalema te. To marqué pause publicitaire ya ba partenaire na biso, restez connectés sur Éclairbois Original, on revient tout de suite. Avec Kodiasimo, voici encore une opportunité de devenir propriétaire à Kinshasa avec un apport à partir de 5 000 $. Des nouvelles parcelles en vente, des constructions déjà en cours, à Ntsele au bord du fleuve, Daipen, à quelques mètres du mausolée d'Étienne Tshisekedi, quartier Poulmalebo, à Safari Beach et bien d'autres encore. Devenir propriétaire avec Kodiasimo, c'est choisir d'acquérir votre bien immobilier avec un accompagnement personnalisé, allant de l'achat de votre parcelle jusqu'à l'obtention de votre titre de propriété. Avec un service après-vente assuré par notre équipe juridique chevronnée, vous êtes garanti de recevoir votre titre de propriété, peu importe votre lieu de résidence. Avec Kodiasimo, vous avez la garantie d'un service clé en main. Kodiasimo, la meilleure adresse pour construire la vôtre. Mambo Galaxy na kuti poisson dala mbisi pe ya mwana te haza minere te haza mukolo ndoboko liango familial botondi mbisi basangisa na crevette kaka ya mbisi basangisa na makemba basangisa na poivron basangisa na céleri basangisa na pomme de terre basangisa na munganza donc mbisi azu vitamine bazali susu na ngulu bazali susu makayabu brochette otobengi kamundeli mayebo yo biloko nyonso ya mboka pa Galaxy mambo tozolia c'est mambo Galaxy tozosala pana bana mboka yango wana congolais mpona esika oyo kolela or ke bacongolais toyebani osali 6 mois okundi na propriété tie mosakana liso mais Galaxy mambo 8 ans quel restaurant eza mosika te. Au numéro 137, rue André Carman, à Aubervilliers, composez vite les 07 53 28 89 07. Galaxy Mambo, c'est du wow. Sepela TV ezali décodeur ya Banamboka. Sepela TV différence nango ezali na ba décodeur mususu oto zalaka nango na kati ya ndaku. Sepela TV botala ngo ezaka mukie. Eza mukie olingi ko voyager ozu yango o voyager nango. Parce que ba décodeur obiso to zalaka nango evandika na ndaku mais Sepela TV déjà eza mukie botala ozu o collection ka na poche et na kosi na poche à veste o voyager o memi yango partout dans le monde ici kazo kende. Donc ozaka na besoin ya câble HDMI courant na internet. Internet est comme partout, courant zalaka partout. Donc ils en a plus de 500 chaînes yo surtout ya kitoko. Bilengi ba choix ya congolais kaka mutaoye bango. Donc congolais kaka mutaye bango. Congolais kaka mutaoye ba elengi nini yo kaka. Donc congolais kaka mutaye bango. Donc c'est Sepela TV za ya Banamboka. Bozwa abonnement nango okozwa ngo ya ne mobimba okozwa ngo pe par mois
au bengi bango na ba numéro na bango bozali komona. Donc Sepela TV ezali décodeur ya yo ya ngai. Donc ezali ya bétranger te ezali ya banamboka. Avec Sepela TV, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très très longtemps. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. Wami Business, votre agence de fret maritime et aérienne. Vend des produits importés, lait de beauté, vin rouge, blanc, rosé, sel, sucre, désodorisant, eau de javel, savon de Marseille, casseroles et divers articles. À Kinshasa, nous sommes sur l'avenue Maringa 83, direction Assosa dans la commune de Kassavubu. Pour plus de contacts, appelez-nous au plus 243 85 018 22 17 0033 75 80 96 032. Wami Business, toujours la qualité. Sur Paris, nous sommes au 5 boulevard Ornano 75 018. Wami Business avec Mama Mireille Wakaki, toujours la qualité. Chez Elbito Coiffure, toujours, ça marche comme ça là, avec la diminution là. Toujours. Salon number one, chez Elbito Coiffure. Il coiffe avec sourire, il coiffe avec noblesse. Chez Elbito Coiffure. De retour sur le plateau, bienvenue pour ceux qui viennent de nous rejoindre après nos bandes annonces relatives à nos partenaires. Boyebi publicité Oyo, Bazali Bato Bazo espace pour aider Bissoza sous forme. Il y a aide au Bapesa ka chaîne Nabino parce que tu vivras na ba pub. Donc, Ndengi Bisso tout ça la mission tout ça subventionné bafuta rabiso na présidentité pour batumusu bakansaga o tokozwa mbongo to sala rango na befort na biso potolingi mboka. Donc bateau pe balingi ba aider chaîne donc aide nabino et que ça vraiment bienvenue donc bo bengingai ba système et comment est belé bato libanda virement bancaire donc ba nini a transfert est belé bato ba France to comment na ba PayPal paye libre donc masolo kutu bozana besoin ko kutana te technologie comment musika nazola exabino boye ba ke makambubi sotolo baka awa to kosaka te na yebsaki bino ke ba mama ya mapa bato ya fayulu ba yibaki ba mapa ya ba mama bato mso César okosela makam na kosaki te na lagisaki pe bino po bomona ke président atalaka be mission ba konje batalaka be mission président a dépêchaki mutu na yemoko représentant akende ko aider ba mama na ko pesa ba mbongo po ba zongisa commerce ba parce que ba mapa na bango tout est mwanga na kinase donc ba yibi ba kwesi ba mapa tout botela ka ba mama bazali ko beta makolo bazali ko ba penta fayulu yo okozwa kate botela ba libaba boy fayulu a rotinda batne ba yiba fachi beton aende a aider ba mama botala bino moko na bilili marque ba mama ba yaki ko pesa bango mbongo ewiti na papa mokonji fachi beton botala tamba mama bazali ko lela bazali ko kumisa bazali vraiment ko senga na nzamba batela mokonji na biso donc yebaka o ba mama balobi ezali o nzamba lobi donc bino moko bolanda na bilili
Dans l'actualité, les vendeuses de pain de l'avenue Cabinda dans la commune de Lingwala ont reçu un véritable coup de pouce après le vandalisme dont elles ont été victimes. Yann Sadissa et c'est lui par qui l'aide du président de la République est parvenue à ces femmes. Edith Chala, reportage. De pain ici, le militant de l'ECID. Après avoir été victime des actes de vandalisme, des jeunes accompagnant le candidat Martin Fayoulou pour le dépôt du dossier de sa candidature à la Commission électorale nationale indépendante, les mamans vendeuses de pain sur l'avenue des Huileries, croisement Cabinda, ont bénéficié de l'assistance de M. Sadi Sayan pour le compte du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. Dans son mot de circonstance, Yann Sadissa a remercié le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi pour son attention soutenue à l'endroit de sa population. Car, dit-il, lorsqu'il a vu des vidéos sur les réseaux sociaux, il n'a pas hésité d'intervenir. Son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui personnellement s'est senti touché pour ces actes que ses mamans étaient victimes. C'est pourquoi il nous avait délégué. On s'est liés pour pouvoir régler ces problèmes qui avaient infligé nos mamans. Donc les petites enveloppes que nous les avons données, c'est pour leur permettre de pouvoir reprendre leurs activités afin de garantir les survies de différentes familles qui dépendent de ce qu'elles font. Nous allons profiter de cette occasion pour lancer un appel aux différents acteurs politiques de bien instruire leurs militants. Les politiques ne sont pas là pour maltraiter ou prendre en esclave le peuple. Les politiques, ils sont là pour travailler au bien-être de ces peuples qui nous donnent le mandat que nous pouvons exercer. Ils doivent inculquer à leurs militants l'amour du peuple. Si la même opposition commence à saboter le peuple, là on va comprendre que dans cette opposition, il n'y a que les intérêts individuels qui n'ont rien à voir avec le peuple. Ce geste, rappelle Sadi Sayan, est une réponse au cri de détresse de ces vendeuses. Aujourd'hui bénéficiaires de ce geste du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, les mamans vendeuses ont remercié les donateurs et ont imploré la protection des dieux en sa faveur. Binomoko, Bouiti Kolanda Nabilili Makamba Boye, IDPS, Ekosalangote, AREP, Ekosalangote, ba parti au nyoso ezali na kati ya Union Sacrée de la Nation, Bakosalaka yangote. Comme bato yo bazali na kati ya SID, na kati ya Lamuka, bazane éducation à malamouté parce que l'éducation s'acquiert dès le bas âge. Donc, bozo mona ceux qui ont une éducation bien actu oyo, bato a failli basali et ko salama na ba parti politique neti arrêté UDPST. Donc, bo moni que makambo ngana la kisagiza makamba solo, bo moni que ba retrouver ba mamango, bo moni que ba pesi ba ngombongo pour ba relancer ma solo na bango parce que ba koueyaki ba bandoko mona ndenge nini bakoki ko salate. Et puis, bo yokaki vidéo à Mukwege tango azo répondre, soi-disant répondre président de la République, to yebite, et suye donc yo batangi yote au lobby, qui s'accuse. Président de la République atangaki kombote, à lobby ba candidat oyo. Mindele bazotinda bango, boko reconnaître bango na bizaleli na bango. Na elobeli na bango, na discours na bango, parce que ba pesaka bango maloba ya koloba. Atanga ki komba mutute. Bon, bah, candidat tout balobé le côté, Mukwege kaka mutalobé. Donc, bon comprendre. Bon, moni bino moko, tango azoloba, polémique oye enflé na ba réseaux sociaux, Mukwege a lobby ke aya na Congo il y a 40 ans. A lobby aye na Congo il y a 40 ans. Moi, je suis au Congo depuis 40 ans, que je suis avec la population congolaise. Mukwege a Botama le 1er mars 1955. Donc, ceux qui ont lobby, le Sikoto en 2023. Donc, Aya na Congo na 1983. Donc, Binomoko Sikoyo, bon comprendre, tu peux conclure, parce que nous avons une polémique, tu peux conclure vraiment que, donc, à Botama, na Congo te, aya koya, atanga batik na Congo te, atanga libanda, parce que ceux qui aya na 1983, bongo, depuis à Botama na 1955, azalaki wapi.
tokokota na polémique te boyoki ye moko alobi na munoko na ye aya ya 40 ans donc awa na Congo na biso na mboka na biso donc il y a 40 ans aya na 1983 donc biso mutu tolobi yango te ye moko mutu alobi yango donc Mukwege sikoyo aza na 68 ans parce que botama na 1955 le 1er mars bino moko boyoka parce que bokoloba susu ngai na fondé makambo boyoka bino moko Mukwege azali koloba makambo nga na lobby. Donc restez connectés sur un Clébois original, on revient tout de suite. Ce sont des déclarations malheureuses, populistes, qui n'aident pas en fait à la construction d'une nation où les gens vivent en cohésion et je trouve que c'est triste. Moi, je suis au Congo depuis 40 ans, que je suis avec la population congolaise. J'ai construit des écoles en fabriquant des briques avec cette population. J'ai été chercher de l'eau à la rivière pour faire des pavements, des centres de santé avec cette population. On a été avec cette population dans toutes les difficultés. On a cultivé avec eux. Je les ai appris comment elles peuvent élever des poules, des chèvres pour subvenir à leurs besoins en santé. J'ai fait ça pendant 40 ans avec la population congolaise en République démocratique du Congo. J'ai toujours travaillé avec mes mains, avec ma tête en République démocratique du Congo. Et c'est malheureux des gens qui vivent en Europe, qui vivent avec les subventions de l'assistance sociale de l'Europe, qui n'ont pas d'adresse au Congo. Ils ont peut-être l'adresse de leur père, mais on ne connaît pas leur adresse physique au Congo. Puisse me traiter, moi qui vis au Congo, d'être le candidat des Blancs. Je crois que le contraire serait vrai. Toute ma famille vit avec moi au Congo. Mes enfants ont étudié dans les écoles congolaises, les universités congolaises. Eh ben, je crois qu'il faudrait qu'ils revoient un peu leur discours par rapport à moi. Je suis le plus congolais de tous. Bino moko witi kolanda biso to créaka elokote bato balanda nga depuis kala ba yebi kenga soki na lobby likambo na tchaka preuve et puis naza objectif na changeaka discours na ngate naza versatilité ona ya lobby na lobby boye de rien nga soki na lobby na lobaka makambo bato bazo landanga donc bazo comprendre que makambo na lobaka ezali na nzela makambo yo ya ba genre makambo yo donc to na ito l'axabino chaîne moko ya télévision française ezo loba théorie ya bajar donc kombo na jar boyokaki et bimaki na monoko ya Mukwege biso to comprendre ngote ba to na eka muto a comprendre ndenge biso tozo comprendre te bo moni chaîne wana et sali débat ya makambo wana na ebité soki ezo loba masolo ya ba pigeon ya ba magorodo ya ba jompi soki ya ba nini ezolo ba makambo ya ba mbasi na mibali donc obotama jo ba commission momi okobotama momi ba commission jo donc makambo donc ya mystique priorité ya Mukwege yango wana soko du pouvoir donc il faut ba tout bas en égalité donc mutu alingo changer na sexe lelo a changer alaki mobali akomi mwasi ezali donc il faut ezala ndenge wana to éviter ceux qui alliés français à bloc opératoire biso na politique to yebi angote to éviter donc y a vraiment na linga qui vraiment lelo na beta c'était na lakisabino vidéo oyo ya chaîne française bo moni yango pour bo comprendre to tika polémique wana ba kolo langue bango wana ba français langue wana kombo nango français anglais te za ki portugais te za ki allemand te ezali français ba débattre sur théorie à genre bolandi donc to tika haine pona haine ya Félix Antoine Tshisekedi lelo général Numbi a commis donc libérateur a commis saint ezali pasina ma wana motema Félix Antoine Tshisekedi azali mwana nzambe azana mission divine yemuta yeko libérer Congo tchango na nzela donc batu tout baroyer les contretemps bato tout baroyer la yema solo moko ya mystique
ekosimbaka te. Na répété du sous message on nazali ko pesa na peuple congolais. Donc na le 20 décembre to voté tant to koma na janvier ba proclamer ba résultat. Candidat oyo akoya koloba masolo oh ngana gagnaki parce que to moni tango bazo ke notika ba dossier mutu oyo amemi batu koleka Félix Antoine Tshisekedi azate donc elagisi batu wana o bayaki wana bako voter Félix Antoine Tshisekedi. Et puis ba regroupement oyo tondi union sacrée oyo ezana ba parti politique amakasi. Tozomona nzela nini te ke mutu akoya a gagné Félix Antoine Tshisekedi na élection oyo. Donc yangwana soki candidat moko aza na masolo oyo ya élection présidentielle aye koloba onga na gagnaki o ba trichaki il faut to que de louker na palais donc alia frappe penza ba mona penza communauté internationale ba mona penza ke ba congolais ba lingisu ba jete ba komo luka penza bato bazolo ba makamba mabe sur élection donc un coup ba penza li en coup ba alapa donc yangana lelo vraiment na tenaki na mettre clair masolo oyo ya Mukwege parce que président salaki ba déclaration atangi kombo mutute yo batangi kombo noto yeka Mukwege batanga ki kombo mutute so yo yaki ndeka balobaka libanga na mulelo le aizuyo mais elonga na sengi na yo Mukwege gardez souffle na yo vous en aurez besoin parce que politique ils en est marathon donc ce n'est que le début du commencement. Donc to yebisaki Mukwege oyo yezali donc bloc opératoire tezali politique. Tous les coups sont permis. Donc tokozonga susu parce que ndenge masolo ngo ebandi donc ba klebo ezobimaka parce que vraiment eza masolo ya kosakana te. Donc tokomi nasuka ya émission na biso ya lelo ndenge na lobaka que je vous laisse le soin d'en tirer vos conclusions et de me faire parvenir vos commentaires comme d'ailleurs vous en avez l'habitude. Avant to banda ba remerciement na biso ba dédicace na biso ya émission nazali ko banda nanu po na ko souhaiter bon et joyeux anniversaire à mon ami et frère. Donc wana tozana niveau ba massa susute a commande konangai to kola esika moko donc vraiment to sali makambu moko et belé donc vraiment tant to kutane dernièrement na kili parce que son akenakin aza air moko akene kanga mais to pasaki ba bon moment na dernier séjour na nganakin donc vraiment nazali ko souhaiter bon et joyeux anniversaire na master na ngai na ndeko na ngai Louis Blaise Londolé Lokoy LBL wana donc soki nazo kanisa kaka nazo tala ba moment to passa na eti lelo nzambe azali ko batela biso une fois na yebseka le binanga mwana mayo moni biso soki bo parce que to simba bisimba te na pesa ki raison alobi moni biso donc nzambe azo batela biso parce que to zaba to simba bisimba te. Parce qu'il faut reconnaître ba masse belé ba kenda biso to comme ça ba 60 ans to comme ba 60 ans donc ils allaient grâce ya nzambe donc moi na mai master na ngai ndeko na ngai Louis Blaise Londolé Lokoy nzamba batela yo parce que yebi masolo to solaka donc to zana makambe belé oyo il faut to sala nanu donc il faut nzambe a bomba biso donc na tenaki vraiment na souhaité bon et joyeux anniversaire na ona kati ya émission na OP Olandaka donc Louis Blaise Londolé LBL donc vraiment na ebi o na rolobate eloka na loba petit nanga di Londolé Christian bo comprendre makambo ona lobaka bo comprendre ke ngai bo comprendre bino moko donc bienvenue na club ya 6 parce que âge na yo et komiko banda na 6. Donc en tout cas natenaki vraiment na salango na kati ya émission oyo. Donc to bandi ba dédicace na biso boyebi vraiment to bandaka toujours na Londres na honorable Jean Moutala na mwasi na ye merci na nyoso tout bo sala rapport na 5 minutes avec ses engadi toujours na kati ya Londres tous allez kopesa Jano Matundu na mwasi na Jano Matundu merci na nyoso bo sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi tokei na kati Espagne
Beloti Mavungu, vrai chéri Beloti Mavungu. Merci, Nanyo Sotou, au sale rapport, na 5 minutes avec César Ngadi. Tozong sou na kata Londres, pour na na Maria la beauté naturelle, merci, Nanyo Sotou, au sale rapport, na 5 minutes avec César Ngadi. José Kano qui kakamene, Maître Wera Mukuna, Maître Rajamoule, na kata Londres, merci, Nanyo Sotou, au sale rapport, na 5 minutes avec César Ngadi. Toye a en France, plus précisément na Orléans, pour na repérer ça, André Maviditi. André Maviditi, na mwasi na ye, na kati ya Orléans, plutôt profiter, pe kope sa communauté congolaise, nyo so baza na Orléans, mbote bele, donc André Maviditi, donc merci na fidélité na o, il y a 5 minutes avec César Ngadi, toke na kati ya Suède, pour na repe sa Thérèse Kamani, petite sœur propre Thérèse Kamani, de fidèle, merci, na nyo surtout, au sala rapport, na 5 minutes avec César Ngadi, il s'appelle Eddie Edo, les philosophes. Eddie Edo les philosophes, merci na ba commentaire na yo, merci na surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi to zongi awa na kata Paris pour na pesa Fifi Philofar ya l'homme à la Mercedes très propre. Fifi Philofar, merci na surtout au sala capo na 5 minutes avec César Ngadi et JD de fer masananga JD de fer. Merci na surtout au Salarapo na 5 minutes avec César Ngadi. Donc tokei siko na kati ya Canada pour na kopesa mbote na la plus belle voix de 5 minutes avec César Ngadi. Fina Mokonzi, merci na surtout au Salarapo na 5 minutes avec César Ngadi. To tikali toujours awa na kati ya Paris pour na repesa petit sœur propre Njoka Sandra Njoka na Paris, Sandra Njoka petit sœur propre, merci vraiment na surtout au Salakapo na 5 minutes avec César Ngadi. Shai Mokenge Shai wa balengela mon voisin na mama Chala Shai Mokenge Shai, merci na surtout au Salakapo na 5 minutes avec César Ngadi. Jerry Mukuna, merci na bémission na au petit frère propre na Nyo surtout au sale rapport na 5 minutes avec César Ngadi. Boyebito qui sera toujours na Dokotolo Nabiso Jean-Paul Djamba Kaoudi. Merci na émission na yo parlo santé et puis na ba conseil na yo na Nyo surtout au sale rapport na 5 minutes avec César Ngadi. Nous sommes arrivés à la fin de ce 5 minutes avec César Ngadi que j'ai eu l'immense plaisir de vous présenter. Nous allons nous retrouver avec plaisir dans le plus bref délai pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. N'oubliez pas, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. Bobo Sanate Kanambe, Agozwa, Masolo, Nambunchu, Penadikos. On doit mettre sur pied et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut des conseils. Au sein d'un c'est vrai, tu